Mbonda ebeteli contrôle parlementaire oyo ba député provinciaux bazo sala na ba service oyo gouvernement provincial ayebaki ko créer na province ya Congo central. Ba service yango ezali ebele balekaki ko uta Matadi na péage ya Kenge puis frontière Lufu pe na direction générale de recettes du Congo central de JRKC en sigle Kimpese. Objectif na bango ezali moko kaka ko maximiser ba recette ya ba service oyo. Mais y a pas si oyo ba service wana bazo mona eza que bazo sala mosala na bango bien mais na fin du mois bazo futa mate. Un paiement sur un paiement. Pasi sur pasi, ba misusu kutu, basi ba kimi bango, ba misusu pe, ba kololo pango ba bengani bango na banda kwa kofutela. Pona nini mbongo ya kofuta loyer ezalite. Esali pasi na ba élu provinciaux oyo bayaki na équipe ya député Mambo, élu ya Kasangulu, député Vetem, élu ya Kivula, Ndamba Musunda la perfusion, élu ya Songololo, Penelembe, élu ya Luozi. Na sima ya masolo na bango, député Mambo, abeta Kimbonda. Oui, comme ma délégation, il y a des députés provinciaux dans le cadre de la mission de contrôle. Nous avons président de la commission péage, nous avons élu à Kassangoulou. Nous avons autant de postes de péage, je pense que c'est un poste où l'État, le Congo central, c'est un partenariat dans l'entreprise Grexet, Sopeko. Donc, le gouverneur a arrêté le moment de CCSKM Nandela, on va contrôler la question de Sopeko. Et toujours pour évaluer, nous avons dans le péage. Nous avons na Lufu pardon, Lufu frontière, on a des coopérer 9 personnes sans arrêter son occupation de Bengana Kibango. On a bureau de renseignement, la barrière dans la Lufu, de Bengana Kibango. Et na Kenya, de côté de Batmusus, on a arrêté les bailleurs à Moussalate, de passer ordre donc, à peu pour l'année Moromassou, de Batmusus, on a arrêté, bailleurs arrêté, après la raison de la province, à salir pour faire d'abord, ça fait 2 mois. On a les raisons parce que les provinces mon pays mon Bimao le pays mon pays mais ce qu'on dit quoi me ça c'est la procédure il y a au Mokanda qui est na Zarobela na c'est mise à disponibilité mais au tout on sala ba en français bazali ba déserteur les to lobi to sala réunion na banzango ko ko na fonti na bango et bango azali décision pona au ba ko sate parce que moto azana arrêté à venir c'est qu'il est pas foutu donc c'est ba ko jambo na musala ba salité donc on a décision na banzango mais toujours compter musala biso to ta oui, bon, bazar n'a pas problème, bazar blessé, bazar social, n'a pas de famille, bazar fondamenté. Les personnes qui ont promesse de mettre vous allez parlement. Parlement, ils allaient n'a pas sanctionné. Le ministre a budget, on va charger, il a pour gérer bango, n'a pas noté la bango. D'ailleurs, avant de nous avons tiré des documents, nous avons document bengi, question orale avec débat, les interpellations ministre sur le DGKC. Nous avons DGKC, na mokonzi c'est ça quand même pour la première pour na baya ko samba devant population et on va direct et des places où ba sanction pour tourner pour na bango. Esengo etondisamaki na ba agent ya 2JRKC Kimpese oyo bayambaki ba eli provinciaux na bango pe chef ya 2JRKC Kimpese azangaki te ko beta mbunda. Koya na bango ezali pona ko ça l'évaluation et la mobilisation de la recette à travers toute la province. Donc, le a bandeli na antenne na biso ya Songololo si manango va progresser liboso. Le bel mingi ndenge toujours ko évoluer na ba recette na biso et puis na ba difficulté au toujours rencontrer kati na mosala na biso. Ba difficulté ezanga te. Ezala avant ezala après. Pas de difficultés et puis ma période de et contact c'est ma période monsieur mbonge ezomona la période monsieur mbonge ezomona te en général la situation économique visite na bango ezalaki très importante pour na biso ezalaki pour na cadre ya vulgarisation ya niveau ya ba personnel autoza na bango pour bazwa notre conscience professionnelle, on a coton la
kinzo kimate ya biso ya DGRKC. Ba service ya habitat ezali, mine ezali, environnement eza ebele. Tena ba service ebele oyo ezo contribuer pona nzungu ya province. Oui, dans ba acte mingi province banani ba CGT va répondre bien. Tel que na ba impôt foncier na ba retenue locative. Moi non so ici côté déjà 4 na bango. Et puis là ba taxe ndambu pour l'environnement ça va. Toujours c'est la population bazala na bonne volonté de participer au développement ya province à travers ya ba taxe il faut bafuta na ba ampako nyonso esengeli bafuta pona kotamisa province na biso liboso. Mbonda se mbonda, interactivité 2.0, vitesse oyo wapi, vitesse oyo lukelango kilométrage, mbonda ebeti